Mongongo kisasa, mongongo ya kisasa, mongongo ya kisasa na yena mawa pasi mawa mingi eloko izanini kokamwa Nzambe tokomi wapi Nzambe ozome mabiso wapi mongongo ya kisasa lelili susu na lelili susu na kolela na moni babone na biso babengi merci ndenge bosabonaka merci ndenge boza fidèle na kini ya bana kine merci ndenge tozana bino à contact le meilleur chaîne du moment le premier site oyo et solo laka na ba abonné na bango abonné bazo komela biso ba bibozo mona mambo zo leka mongongo kisasa ozolo bate mongongo kisasa ozolo bate lobi eloko nini ezali koleka ba ebisinga yi balobi ezali na mutakala ya ndeko Michel Bakenda ezali ko circuler sur internet mongongo kisasa kota na koti na moni video na kamwe nalobi Nzambe azomema biso wapi Nzambe azomema biso wapi basala Nzambe komona bolumbu na bangola ba télévision bo et ba réseaux sociaux ezo sala pasi pe mawa Mike Michel Bakenda ezanini en tout cas photo wana vidéo wana pesi pasi pe mawa pesi pasi ngolo ksanini Nzambe alingate ya biso nini alingate ya ba célèbre o ba embela kaye na ne oyo alingate ya ba nini mesdames mesdemoiselles et messieurs vraiment merci nenge bo sabonaka partout merci nenge tozana bino à contact toujours oyo s'abonner on tous la vidéo luka o s'abonner pe o pesa numéro na téléphone donc continuez la vidéo parce que na kati ya chaîne on peut pas vous envoyer des vidéos sextape parce que sa chaîne ya YouTube ba ko kanga biso yonga moi to poster ngwa te to ko la sabino kaka moi photo moi makamuno zoleka soki ozana besoin image comme la biso na numéro aux affiché na télévision na bino to pe na internet to continuer la yo vidéo ya Michel Bakenda mutakala en tout cas c'est pasi za pasi Nzambe alingate ya biso nini Nzambe azote ya biso nini tozomona mona buzoba ya basali na Nzambe ekomi kobima na mpoasa bozo sala pasi makasi Nzambe alingate ya biso nini Michel Bakenda jeune o azobeta na musique ne kitoko bandi kitoko eza nini en tout cas ezo kamusa batu bokana lité ya pasteur o bo comprendre que non eloko nini Nzambe alingate la biso. Le jour où il est né, il est du pays de Cana. Il était sorti du pays de Cana. Et ça qui vient au bateau sous ma bella bota me pesa kai bo memote. Ma bola ma bella a botama. Et ça passe mingi vraiment ça passe mingi bon mon bozo yoka bino mo boyoka tozo juger des car la Bible nous dit ne jugez point afin que tu sois pas jugé tozo juger des maisons ça la passe comment basala Nzambe ba erreur ko ko salama et bele bona basala Nzambe pona nini te ba musicien mokili oto bengaka ba musicien mokili pona nini bango te ezaka basala ya Nzambe ezaka mutakala ya musala ya Nzambe ezaka ba gafe ya musala ya Nzambe en tout cas ezosala pasi makasi ezosala pasi makasi bande ko bo s'abonner minga lo besate bo s'abonner bo partager vidéo oyo bo s'abonner au commun numéro na yo na commentaire to kotindela yo mbala moko image merci beaucoup, ne vous a rebellé, vous aurez toujours branché. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, c'est facile. Betoke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatique papa maswako batu to balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngetala pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme bakadiboku yae ngeme dobika place yin mara moko komi s'abonner ngetala eloko moko bima kalukula ngunga lokula ngunga katoliki odobiki lisusu wana